Shalom na bana nzambe nyonso, shalom na babone na nga nyonso tika nzambe alola apambola bino. Nalingi nayebisa na basali ya nzambe pe bana nzambe nyonso na parcours ya vie bitumba oyo elekaka bitumba nyonso na kati ya vie ya basali pe bana na nzambe eza bitumba ya loi ya libota, eza bitumba ya sorcellerie ya libota, eleki bitumba nyonso ya vie. Parce que mutu ya libanda avant aya accomplir mission ya molili na kati ya vie na yo, il faut se connecter na libota na yo. Mutu nyonso na parcours à vie ezala échec, ezala humiliation, ezala kufa, ezala maladie incurable, eutaka kaka na kati ya libota. Alors bitumba o eleki bitumba nyonso ya vie eza bitumba ya libota. Mon frère, ma sœur, tu es appelé à servir Dieu. Mes ministères ezo avancé te. Ba grâce ezo sala. Mais ozo mona recette ya malonga te. Ozo mona ingratitude na kati ya ministère. Oza na ba grâce ezo sala. Et ba partenaire ya ko soutenir yo na kati ya ministère bazate. Ezo senga yo biloko mibale. Eloko ya liboso. Il faut chercher la délivrance. Nzambe alongolelo ba loi familiale. Nzambe alongolelo condamnation, humiliation. Alongolelo limitation na kati ya ministère. Alongisa yo. Il faut tout d'abord chercher la délivrance. Après la délivrance, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut marcher dans la sanctification. Il faut avoir la crainte de Dieu. Pour ministère na yo emata. Pe omona loboko ya nzambe. Il faut que se dépouiller na makambu ebele. Soko se dépouiller te okobanda kaka kolela. Ba grâce ekoki kosala. Omona ke ozo bondelela bato, me miracle ezo salema. Moye bato ba pambolo na finance ezate. Me mutu atelabi façon azalelaka, façon asakolelaka, façon abondelaka bato, bato ba monaka lobiko, grâce ezo opérationnel. Mais bakangelo reconnaissance ya ba fidèle pe ba partenaire. Pourquoi? Ezaka biloko eza na kati ya famille. C'est pour cela na Genèse okoki kotala na kati ya Bible. Babundisaki Joseph te pamba. Bakangisaki Joseph pamba te. Batekaki Joseph pamba te. Babundisaki Joseph na bandeko ne moko propre pour na ministère ya songe. Joseph azaki combattu à cause de la ministère. Nde loko bandeko ne ba supportaki ete. Et comme kiti bateka ya comme esclave. Bakanisaki so bateki Joseph, bateki ministère, bateki appel, bateki mandat. Bateki interprétation ya songe. Nzoka bateka kikaka. Nzoto na accomplissement. Ezaka na ba loi oyo il faut fléchir na kati ya ba famille. Alors lorsque Nzambe abimisi yo na logo na ye, na caché na ye, ya ko servir pe ko kangola libota na kati ya bondoki, na kati ya ba limitation ya molili, ezalaka bitumba na propre libota na yo. Bakobanda ko humilier yo, bakobanda olobelo n'importe quoi. Alors il faut pas que ça la lokola Pierre. Pierre a vu Jésus marcher sur le eau et ça là qui Pierre kitoko. Alobi Seigneur, si c'est toi ordonne que je viens. Jésus a dit si Pierre, oui c'est moi, viens. Mais la Bible nous dit lorsque Pierre a komaki kobeta papa a avancé vers Jésus, tempête yaki. Cela veut dire lorsque Nzamba bengi yo
tempete yaka. Tempete la kisi bilobela ya batu. Est-ce que yo kuto sambelaka? Osambelaka po na nzala ti. Luka musala. Botika distraction. Eloko te. Wana eza ba tempête. O esalaki ke Pierre atala ebale po akoma kodinda. Mon frère, ma sœur. Kanga matoi na yo. Fixez regard na yo vers Jésus-Christ. Fixez regard na yo na appel. Demande la délivrance et marche dans la sanctification. Marche dans la crainte de Dieu. Et tu verras que ministère na yo est quoi avancer. Et tu verras que Rosala n'a pas partenaire. Mais sans la sanctification, c'est difficile à convaincre la loi familiale, puis sorcellerie familiale. Sans Rosala n'a katia sanctification. Sans marcher na crainte ya Jésus-Christ. Moyo koisa ba hotel, ya ba loi ya libota ezate. Parce que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Dieu n'aime pas l'impudicité. Dieu n'aime pas qu'on lui mélange. Nzambalinga ka mélange te. Alors, tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois te repentir. Tu dois te dépouiller. Il y a plusieurs choses que tu dois abandonner, mon frère, collègue, corps du Christ, pour gagner. Pour mkolomoko motole. Il faut que kangamatoi na baso ya mai o ebenga ki Pierre. O egangela ki Pierre pour avancer vers Christ. Baïba ki keso qui avancé. Pierre a causé la malamu. Il fallait mai et s'agiter. Agitation ya mai eza maloba ya batoto yo kaka. Eza maloba ya bato baboyaka. Mon frère, ma soeur, baboya yo epambino. Balobi o sambe la raté. Balobi o sala ministère anzala. Yebisa bango je m'en fous. Sala regarde na vers l'Éternel. Fixez misuna yo esika nzamba bengi yo. Avance encore. Avance, ne pleure pas. Pangusa maya misunde konangai, continue. Sala effort. Et l'ongo na molimo santu na nzambe. Vivre na katia sanctification. Marche dans la crainte de Dieu. Depuis toi. Na makamba mokili oyo. Po olonga ministère. Po te mokolo moko olata motole ankembo. Mais ce que tambola kaka na kati ya impudicité, na kati ya magie, na kati ya mensonge, na kati ya makambu ya bosoto, omilatisi nyonso ya mokili, eza pasi po longa, ba loi familiale, eza pasi po o réussir na kati ya ministère. Abonnez-vous massivement et mon Dieu vous bénisse.